Permettez-moi de vous dire makambu oyo ezone kanakata mboka. Peuple congolais. Article 64 de la Constitution Président Nzela. Article 64 de Président Ndingisa. Nous avons l'obligation. Ya côté la melamokozi ya moyibi. Wana za constitutionnel. Kono soki nzamba pona yo. Yo ye awa. Nata ko libere mboka. Yo zongi na ndako. Mboko ko libere ngo bokolo. Lamuka oye. Ndenge tozawa. Destiné à Moto nyoso Moto nzambe Moto yabia. Moi je ne connais pas destiné à Moto. Même le président Eli a yabi destiné à Moto te. Ce qui te zongi même na Bible bato bateka mission l'église baloba. Gédéon azaka cadet à famille na bango. David azaka cadet à famille na bango. Je ne crois pas cadet à famille na ba. Donc bato ba pesa ka solution à pays. Bazaka bana yasu. Komi mwana ndengo zote na mawana te. Okoza muto suka na parti. Mais yonde muto ko pesa solution à Congo mabi. Bokokufa la Mosengo. Et bimisi ba secret be. Premièrement, liwa ya pasini ya Mosengo. Et yo komona na complicité avant ambassadeur ya Italie kufa. Ezaki coup d'état ba pour Mosengo. Vital Kamera za muto kata. Ndenge bakate la justice. Na bosolo c'est la constitution. Kamera cause la candidate. Et yoko koma matata ponyo. Aza muto kata. Balanda lisolo oyo. Matata ponyo. Ba yekuna. Basali ba manœuvre. Akos adonga ibimbongo. Asali boye. Yepenza boye. Suka ba yo convaincre ba ati. Ceux qui ont sanctionné matata te. Yo pe to kolongolo na sika wana. C'est parce que Bayebe qui en 2023, matata pone pas que la candidat. Akoya ko kitate na Congo kwa bundela yo, ceux qui ont mokolombo kana no bandi te. La muka oye. Ceux qui voyons kaka na Mali, communauté internationale qui t'a pas sa solution. Parce que ba Malien ba bimaka na nzela. Ba sali soulèvement populaire. Mundela monique lekani azu des eaux qui t'a tenu peuple bolingi ni. Lobby ba chauffeur ba pesi biso occasion. Lobby ba taximan ba fongola li biso nzela. Na biso ke eloko esala kilobi wana. Ezaki ouverture ya peuple ko. Faut vous comprendre kama kamuna profondeur bana mboka. Eloko esalamaki wana ezalaki penza chemin de fer ya peuple congolais. Oya koyebisa Chilomboke. Toi c'est trop. Kanga bisaka kende. Mais biso ba congolais tokoma bato maloba. Nazongi baloba ndeko nani aloba kilobi awa keno awa ba vrai militant bazakate. Yango na biso ke esengo ya kotela ma awa soni pe ya kotela maga awa to bandotele ma watimbula nini. Ba o batelemi 38 ans suka libango nini la muka oye yeba bien ke eloko wana soki oumeli ba pesa lango kombo la muka oye eloko wana soki oumeli na nzoto na yo bako bambela ngo kombo on risquerait ya ko pesa biso pe kombo jour awa objectif na biso ezaki ya ko pesa biso kombo te objectif na biso ezaki ya ko trouver solution na kati ya mboka. Permettez-moi de vous dire makambu oyo ezone kanakata mboka. Peuple congolais. Article 64 de la Constitution Président Nzela. Article 64 de Président Ndingisa. Nous avons l'obligation ya côté la melamokozi ya moyibi. Wana za constitutionnel. Mukolo wana baye ko swangao. La mukawaye. Baye kozonga awa tozaki na bino. Babengi Jean-Marc Kabund. Balobi soki mutu ayaka na sango. Ye wana ke pas bienvenue. Ndenga ke wana azonga lisusu te. La mukana tombera pa. Makambo ezoleka ngana zotamba na mutuka na biteni nezo salama. Nzoka ndeko kena zako kende kuna ezaki ba memanga libela.
biso pe na ngambo na biso to bengi mokonzi mboka Martin Fayulu na lobi na ye awa makambo eza koinda or capitaine wana yebaki yango na biso bino ke ya des policiers oyo ba comprendre histoire ya mboka capitaine wana yebisi ngai ndeko fo oyo ba koloba soki te ekozala pa pasi na lobi na bengi sectionnaire malenga na bi to benga président de la république to bengi mokonzi mboka président à parti à Foden House a bengi Monisco alobi moko nanga balingi bakanga ye na innocence ayebe le côté ba ko seto keno que c'est justifié balingi ba meme na kala yebisa batu na yo soki buzo be salami mboke zo zikale lelo lamuka oye ekota kinga na bureau bienvenue bala moko bienvenue à ce appel président lobi na ye to yebi que Jean-Marc Kabund bengio a peso instruction ngapi attaque président de la république na peso instruction nanga soki mwana wana RÉEL yeba bien que mabe koko mbala moko Monisco abengi to yeki ke bokangi mutu moko na innocence bo bengi ye na ndenga mayela bolingi bokanga ye bo libérer mutu wana bienvenue à yebisinga zonga biscout na lobi na ye avant na kende mutu okanga kilobi abi maliba peuple kobange loko teti a droit de le faire na biloko ezo permettre osala makambo o ravager mboka parce que c'est ton tour à toi ezali mabele na yo ozo banga nini lamuka oye lamuka ne tombera pas ndeko moko atuni ngai toyokana ndeko moko atuni ngai wa cordon junior bozwaki bakombo na biso bakombo ezosala nini na biso ke kombo wana déjà ezala na laboratoire ti semaine osilaka bakobenga yo lamuka oye on ne va pas faire un combat donc na ndenge moko soki ya ndenge nini tokosala combat na stratégie moko oyo ezomona ke eza approfondi tobimi na nzela avec objectif tokei tozongi na victoire à peuple congolais na yebisaka bino awa ke le président Eli Martin Fayulu à cause de la nzamba pona kite pour trouver solution à Congo mais mbala musu nzamba to pona pour trouver solution à Congo azali si quoi soki nzamba pona yo ye awa na ta ko libérer mboka yo zongi na ndako mboko ko libérer ngo mokolo nini c'est ça la parole lamuka oye ndenge tozawa destiné à Moto moi je ne connais pas destiné à Moto, même le président Eli a destiné à Moto. Ce qui te sont même dans la Bible, bateau bateka mission d'église baloba, Gédéon azaka cadet à famille na bango. David azaka cadet à famille na bango. Je ne pas azaka cadet à famille na ba. Donc bateau ba pesa ka solution à pays, bazaka bana yasu. Komi mwana ndengo zote na mawana te. O cause la muto suka na parti, mais yonde muto ko pesa solution à Congo mabi. La muka oye, la muka ne tombera pas. Ndeko soki tozoya, toye kaka na sentiment, to beta maboko, toye ma oui c'est bien, mais la sima koye ma wana to pesi nini? La muka oye, la muka ne tombera pas. Ide peso bozo banga wana liloba komi mémoral na bino. Samedi na 10e ribi tumbe bunda maki, bango na bango babundi bitu. Bitumba. Balobi bokosi biso mingi, awa mande sili, bokosi biso ni? Et puis alira la muka ndenge bazoya, bazobota biso pou. Saki biso tolani bino tokotika na so. Tika tolana na biso peuple ko. Bino bato bozora nda botika ni Mali. La muka oye, mon frère ko distranga katika na pesa mateya. Na yango bana mboka be patonga na sinya yoko sinya ngo to kima. So ba komisho bo kimi. Alors papa nanga mama nanga ndeko mwasi mobali. Toyeba kengonga oto tokomi. Soki to négliger eza lokola mutu ke memi charge ya kolia bato. E komi na grand libulu. Chauffeur fois la maye. Chauffeur à Congo ezali ko. Congolais. Chauffeur à Congo ezali ko. Congolais. Maintenant na tango zoko komi na libulu. Faut oyeba ko dresser pinet.
po mutuka kene na ngambu bano tika ki na ndako basepe lamuka oye soke bwaki mutuka na libulu abu eloko lige komela biso na kata Congo Rwanda wana azobundela kwa azowela Congo Uganda azobundisa Congo Burundi Tanzania bazobundisa Congo bayebi tina nini bazobundisa Congo oyo me yo moko mokolo mboka oyebi elokota na kosima na pa Mosengo lamuka ne tombera pa lelo bazwi mbongo bapesi ba militaire ya IDPS babanda kosala patrouille soki bamoni ke wana muto lamuka bakotele na butu babomiye lamuka oye kwa pereventatere balobi tokosala ndenge nini ekosala somo soki ba comprendre tolobi na ye monsieur on m'y benga quand je suis le président de la République. Quand on t'appelle le président de la République, tu gères la nation, le territoire national. C'est pas dit qu'on t'appelle le président, tu es président d'un tribu. Ça devient maintenant le tribalisme. Bokokufa la Mosengo. Et bimisi ba secret. Premièrement, liwa ya pasinya Mosengo. Et yo komona na complicité avant ambassadeur ya Italie kufa ezaki coup d'état ba pour Mosengo. Suivez-moi très bien maintenant. Les mêmes moutons abomaka nani Luis Antonio, les mêmes pe moutona abomi cardinal Mosengo a complicité au chef de l'État. Naloba la mukana tombera pa mutu wana ambassadeur ya Italie wana azalaka proche collaborateur ya Pasinya Mosengo parce que bautaka Vatican moko et puis il était aussi des catholiques. Mission na ye et yaka ya vérifier bisika ni chilo mazo sala magui pour y basubo kwa peuple congolais. Quand il a compris ça, a bengi Pasinya Mosengo ndeko zala maye mukolo moko na bisabino ke Mosengo azaka na Vatican papa tindi mbangu aya je vous avais dit ça. Elle va comprendre mission ya ambassadeur wana ba kosi kotinde na Goma nzoka nde kuna na Goma ba tele batu yama yo mona na wapi un ambassadeur corps étranger azokita na kata province batu bayambiye gouverneur ya province bayambiye mais basali coup d'état gouverneur ya biango bayoko bomaye suka déjà Mosengo a comprendre quelque chose na kala Mosengo koma ki samedi akeko déposer lettre na 5 dimanche Mosengo azuma la malade ko wana bomona ngo wapi Mosengo tango azuma malade avant que ne France liboso alekaka Italie bakutana pape basololi abetani pape makamu nyonso ko kena Mosengo zo kena France tu dois comprendre que non Mosengo uti pape a traité na nani médecin oza ko traiter Mosengo abomi Mosengo sangwe uti na Paris Netalie papa lobi yo chilombo na Paul Kagame le 29 na mona bino awa dabo matata neti la muka oye la muka na tombera pa le 29 ya mois oye na Kagame na chilombo bazoke Netalie totuni Kagame na problème ya Congo komi na nani Namoukaye, le président Ali Martin nous avait dit que Natango Kabila, c'est Kabila qui disait le Congo via Kagame. Pour le moment, Chilombo dirige le Congo via Kagame. C'est que Kagame a commis autorité morale. Il y a la République démocratique du Congo. Natabino attaque Bakolombo Kabozo Kamakambouana. Réaction à Lamouka oye, Lamouka ne tombera pas. Yango na yebisi bino clairement eza nango malama kotelema awa mais eza soli pe akovanda ka awa to ba novanda ti wapi 5 ans yango yo awa seni balingi bayiba awa bali bakomi kokosela bino balwa awa bakomi ko imposer bino tango bakozwa bino sous deuxième mandat tension bobela ka liboso eko bakisama tension plus tension komaka AVC
Lamuka oye. Tension plus tension comme AVC. Ceux qui ont eu AVC, Nicolas Tigaliamu. Okufi yozaki muta okufata. Bambula nzamba chela kiyo okofite pona kokanisa. Or taya koboya makensi yango yo. Lamuka oye. Lamuka ne tombera pa. Lamuka ne tombera pa. Ngana zara ngalo kola mbisi oya yaka na libongo. Ndakala azali dernier mbisi na kata bambisi nyo azaka muke. Mendakala yabi bisika ngandu alalaka. Soki ndakala ya na libongo ayabi soke ngandu azala sima kokwe na maite. Soko tete mboka libe ezangai mutna oyo biso mwana mboka. Na yabi sibino na rasire bino. Soki tote makasi te pouvoir déjà est comme la porte lingabi. Bato bele ba komi kotuna. Présent ko pesa sous mot d'organine. Le 30 juin, tala, Martin Faza Mutomayele. Martin Fayoulou, c'était seul candidat au Nzamba Tela Biso na kata Congo. Ceux qui t'ont raté Martin Fayoulou, Abou. Ta oyo Martin Fayoulou a vibré. Ta peuple congolais à côté la main, ta bengana banguna. Ceux qui Martin Fayoulou les minzoto, Abou. Souci na bango ezali. Aja Martin Fayoulou yapu sana. Ça, je vous dis, le coup la biso toza batomayele, il y a des jeunes gens qui raisonnent, il y a des jeunes gens qui ont étudié, baza réfléchir, mais tout y a sikana nous a flèche, peuple, to kanisa, to bundela mboka, Congo tango balumuma babundela kambokoyo. Je le connais encore, nataba kenda ka table ronde, pour ba kene kozo indépendance, kamita tu masamba zaka âgé de 28 ans, na mukolo na mbula moko. La muka oye, la muka ne tombera pas. Awa bato baleki fait tout abazebe. Bana mboka. Boye babie kengonge komi pasi. Papa, alors je veux organiser les élections au Congo crédibles et transparentes. Si seulement si le peuple congolais réfléchit qu'ils ont des Congolais. Ba complication oyo nyonso bazo sala c'est parce que bayebi ke mbongo ya organisation élection eza te. Siko muto alinga bimisa mbongo ne po organiser ba élection. Azo linga logique ça. Siko bato ba commettre logique bazami ba kocha logique ndegeni. Logique wana fo vanda. Fo peuple congolais mi se fo e fongwama. Yami satu. Bana mboka. Bana Congo, bana Kinshasa. Tribalisme est comme na kata pays. Et là qui va pays nyo. Ndiye kwerve matata tangi bete. Zela na tangela yo, ba to tilo manome na kata ya gouvernement na ye. Yamoko azobi benga Muluba. Ministre de Finance, Muluba. Ministre de la Justice, Muluba. Procureur de la République, Muluba. Procureur ya parquet à Gombe, procureur ya parquet Matete, la Mukaye, ministre à portefeuille, na Yokozwa, ministre affaires étrangères, na Yoko Tokana, gouverneur ya banque, ministre il y a des comptes finales, il y a compte final Muluba Baye Kozwa président nani non général il y a PCR général numéro 1 PCR Silvano Kasongo Muluba la muka oye mboka etamboli na tribimo mais na ta wana pona bisabino ke bande ko wana bazaba to kolanda kate bazaba to chama kelela pamba niye Martin Fayoulou position na yo zo banake na kata mboko ozalaka nani mokonzi alobi nazaka le président de la voter na volonté ya peuple congolais la muka oye batuniye alors lelo mutu aza président mutu mususu yo mibengi opposant Fayoulou alobi soki na mibengi opposant c'est que na bomi peuple congolais baye kotuna ye
Pour likambo état de siège. Oyo ezali na kati ya est du pays. C'est là Martin Fan Olobinini. Fayulu a répondu à bango clairement. Côté état de siège wana. Eza comme ma peuple na mbala miba. Comme ma peuple na mbala miba comment? Si nous voulons décréter l'état de siège dans un pays quelconque, liboso bakanga ba frontière nyo. Parce que quand on décrète l'état de siège, cela veut dire l'étranger va côté B. Ba comme comme ba kolamba, ba kokanga ba frontière nyo so poto identifier l'étranger nyo. Toye ba nana za étranger, nana za ko. Qui étranger dans la carte Congo musala sala kezaka ni? Ils ont décrété état de siège. Sans rendre compte que non, au Kanga ma frontière, au Tiki ma frontière, nous sommes vides. Au Tchad, état de siège. Rwandais bazokota, Ougandais bazokota, Burundais bazokota, Tanzanie bazokota, Zambie bazokota. La Mukoye. La Mukoye. Fayu la lobby état de siège on les a qui programme nanga banda Genève. Mais objectif nanga ezalaka avant de décréter état de siège wana. Ba frontière nous nanga na kangaya. Ko kanga ba frontière, cela veut dire même ba choses alimentaires ko kota te. Avant de décréter état de siège, boko senga aliment ko te belé na kati ya mboka. Ba distribuer ngona peuple, pour peuple le raté, na sima bokangi ba frontière nyo. Yo zo senga état de siège. Vu ya peuple chango wa, yango en plein état de siège. Volcan Niragongo et Sali massacre kuna. Tout est présent de la République. Volcan est bêti la Katagoma. Population wana. O sire bango ni. Mais le président Eli Martin Fayulu. Na mawana ye. Na bolingo na ye. Abimisi $350,000. Na 120 tonnes na biloko. Akabali bande kwa go. Ya Goma. La muka oye. La muka ne tombera pas. Bayako ya bisaye. Bayako tourne question. Il y a un programme il y a 100 jours. Mon konzalobi makambo 100 jours wana. Felix a yebi yango kezaki programme nanga Martin fa. Mais lelo ezaki programme na ye. Ezaki programme ya président Eli depuis Genève. Président lobi ezaki programme nanga. Mais façon to senga ki to kosala 100 jours. Ezalaki oteti lo masali. Lelo résultat yango yo. Dans la touche Kabila Simisa Chilombo. Après ses pouvoirs, a tiré les charges pendant 6 mois. Après ses bâtonnets de recommandation, parce qu'après 6 mois, vous avez sauté. Kabila tche batunaye. Chilombo a convagé. Nasimana molongo sur la bateau Kabi. Makamuna Chilombo sur la bateau Kabi. La bateau Kaya. Yango aloba ke na kosala biki rouge. Na ko déboulonner. A ko déboulonner mukolo. La muka oye. La muka ne tombera pas. Yango wana bana mboka tika loba. Bana mboka Martin Falobi lelo 457 millions de dollars ebimaka pour un programme à 100 jours. Mais bato ba yiba mbongo. Ti lelo baza balobi caméra yibi mbongo. Bakangi ye fo mbongo wana zonga. Écoute la caisse à l'état et sous le peuple congolais. Si l'on m'a dit qu'il y a caméra na grâce présidentielle, batounie. Ceux qui ont dit que la grâce présidentielle existe, aucun caméra n'a problème. Et puis ceux qui ont dit que la caméra na grâce présidentielle, faut foutre un bongo. On dit si quoi ceux qui ont foutu un bongo, on dit qu'à ça la bamboula, aucun mission na grâce présidentielle. Mais tu arrêtes la caméra, à ceux même sans frater. Bilo que nous sa caméra sont maison ça là. Aux autres mission na grâce présidentielle, c'est le comprenez pour yebia. Mais souci à caméra, alors bien kobima bongo te. Le kola bosse innocent que naza innocent na ibi mbongo te c'est le discours à Chilombo. À l'immédiat, faut ba sanction caméra yo so hello. Ce qui caméra bimi. Il prépare à 2023. Ah, il pas la carte. Candidat. La muka oye. Deuxième mission à Chilombo. Rankine oye kotaka entre Katanga na Kasai. Chilombo si dossier wana et comme il sorona le lot Chilombo linga yo kate koloba leader à Kasai non ya Katanga. Pour votre information, Vital Kamera za muto kata ndenge bakate la justice na bo solo c'est la constitution Kamera cause la candidate et yoko koma matata ponyo aza muto kata balanda lisolo oyo matata ponyo ba yekuna basali ba manœuvre. A cause donc a ibi mbongo asadi boye ye penza boye
Souka souka ba yo convaincre baati. Ceux qui ont sanctionné Matata te. Yo peut to longolo ne sikawa wana. C'est parce que ba yebe que en 2023 Matata Ponyo pas cause la candidat. Balungu pas Matata Ponyo. La muka oye. La muka oye. Et yoko comme pas Moïse Katumbi. Banda kala. Tango bochaki Katumbi gouverneur. Boyebe te kasa étranger. La muka oye. Banda kala kala na bino Katumbi kota awa. Boyebe te kasa étranger. Boyeko sutuka lelo. Balingi ba kase pe Moïse Katumbi. Awa lelo balingi ba kase pe ba. La mukoye baati pe dossier nebi ebimi. Chilo mo alingi susute ayo kama susa chilo mo sanini. Province nyo sezo kelemela. Yé na pouvoir oyo. Faut éliminer ba. Bana mboka toza la mayele. Ça je vous dis. Soyons souples. Ce monsieur est venu pour tuer le monde. Lelo tous les 4 leaders katanga bazako tela mutema na mayo. Akomi kotala siko bandundu. Zana na beto la révélation. Akomi siko kotala bandundu. Kotina batina ki Christian Lusakweno. Ezala ki piège pour appiéger peuple corps. La muka oye. La muka ne tombera pas. Ndenga kase kasa ya liga kase bandu. Batindi Christian Lusakweno. Avant Christian Lusakweno ko tuna président eli ba question. Chino mazaki place bako na kabi. Ba question nyoso Lusakweno posa ki Martin Fayulu. E utaki na ki na kinga kati. Ba meki moyen nyoso ba kanga Martin Fayulu. Mezo simba kaka. Dossier yako kota maye yako pesa pression. Papa si samaye la président eli ezaki dossier à tribalisme. Oyo bakosa ke baluba bakufa na gikwi. Mais muto maye la fongoli makamu nyoso. Écoute ce que le président a parlé. Tango Christian Lusakwena tunie. Président eli a tunie. Christian, qui t'envoie? Qui t'envoie? Ce que tu n'as pas comme tribalisme, c'est que Christian, batu batini oyo ko provoquer marqué fort. Mais na banga quel côté? Zéro na chonanze. Ngai na 2018 le 30 décembre. Peuple congolais a voté à 62%. Sans compter Beni, sans compter Yumi, sans compter Butembo.